Mbote na bino banso bandeko balandi ya émission na biso mokolo ya lelo. Solo esengozeli na biso kokuta na bino lisusu pona kotalisa bino manaka kolandela calendrier na biso ya baindo pe kobalisa na calendrier ya mindele. Bolimbisi nanu po mokolo malobi bozwaki biso te kolandela bakokoso na nzela ya machine kasi lelo toza na bino elongo. Mokolo ya lelo na calendrier na biso negro africain toza bongo mokolo mwankandu mwantuku mibale na mwambe sanza ya mibale bosukisi bopemi ya sambo pe bosukisi sanza ya mibale na mobu kamoko na tuku misato na moko na eleko ya mvula tete oyo tokolimbola toza bongo na 28e jour ya 2e mois na fin ya 7e semaine na fin ya 2e mois na l'an 131 na saison de pluie pona nini boki tolobi fin pour moi na biso na calendrier africain ezalaka na 28 jours pe semaine na biso ezalaka na 4 jours nde oyo ezali kobalana na calendrier gréco-romain oyo tozali mercredi le 20 novembre 2019 pona mukolo ya lelo ezali décrété depuis 1989 lokola journée internationale des droits de l'enfant kasi biso tokoloba boye. Est-ce que journée internationale peut des devoirs de l'enfant? Ezalaka. Pour devoir, ezako précéder ba droit. Peut devoir yango mutu ebotaka ba droit. Parce que mingi likambu ya ba droit wana, droit de l'enfant, droit de l'homme, droit de la femme ebotaka moi ba confusion belé en Afrique, pe memaka moi ba désordre belé na réalité ya ba société na biso. Toko pesa ndakisa moko kuluna akokata mutu droit de l'homme rolobate mais ceux qui bakangi kuluna wana bapesa ye sanction moko makasi droit de l'homme yi tokeli suna exemple mususu ya droit batu oyo baza kosalela homosexualité balobi eza droit na bango mais ceux qui batu balingi basalela polygamie oyo eza droit te bana lelo oko permettre mwana nini par rapport à droit naïe. Nakanisi ekozala plus malamu tolobela ba devoir ya bana pour moi na soka sali devoir naïe malamu yango wana automatiquement ekobota ba droit naïe. Eza pendenge moko na musala mutu yaka liboso o ezali devoir ni na simoju droit nayo o ezali salaire nayo. Yango pezo pesa kili na mito ba congolais tango bazoloba état de droit. Normalement il fallait que un état de devoir pour mutu nyonso kozala na conscience ya koluka kosala ketango azoyoka état de droit azokanisa ke l'état nde fois salela ye tala oyo tokoka kotalisa bino pona mokolo ya lelo totombeli mbotama elamu na bandeko banso bayeba botama mois 20 novembre pe na bino banso bandeko mokolo mwankandu elamu bosukisi elamu ya sanza pe bobandi sanza ya misatu malamu na lobi ezali koya matondo mingi.